Bandeko balandi mbote na bino boye malamu na kati ya émission na bino mokolo ya lelo. Na kati ya calendrier africaine tozali mokolo ya Genge Mwazomi sanza ya zomi mbu mokama na tuku misato. Tozali na kati ya bopembi ya misato pe na kati ya elepo tozali bonsusu na elepo na biso ya kisibu pe ya mali makasi ya kokauka. Ekei na kobala na calendrier gréco-romain tozali mokolo mwa samedi 15 juin 2019. Na kati ya mokolo mwa lelo ekei na kobala na bafetu basepela mingi na kata mokili lelo toza na journée mondiale ya maltraitance ya ba vie to pe ya mikolo to pe ya mpaka. Journée wana ezali journée moko oyo biso tokosenga mingi na ngambu ya ba pasteur botika kokanga ba boti to pe bakulu to pe ya mpaka bandoki. Po biso bilenge tozanga lolenge ya kosolwa na bango po ete bango nde bakopesa biso basango pe message ya makobeta biso masolo ya maleka po ekoka kosunga biso na kati ya mabele na biso. Nde batata mama ezalaki manaka na biso mokolo malelo tozanga te kotombela bongo mbotama elamu na bandeko nyonso botami mokolo malelo pe babundi nyonso bazali bongo lisusu na kati ya mabele ya Afrika pe biteni na biteni waza kobunda po ete sango oyo ekomela bandeko nyonso. Tipo na nini te tokotombela bongo mbotama elamu epai ya nengwa na biso batila tobeli bino mbotama elamu tika ete tata mokili bapesa bino nyonso po esengeli mpona bomoi na bino. Mpona nini te tokozanga kotombela bongo susu Genge elamu na babundi banso bazali biteni na biteni pe bisika na bisika pe na baindo banso po ete eza manaka na biso baindo tika ete Genge elamu epai na bino pe topesi matondo mingi na tata kwaku tata lozayadio pe tata mulasa oyo basongi biso mpona manaka malelo nde tokutana na manaka oyo ezali.